Emboli pulmonaire ezali bokono ekotungisaka mingi pe ekobomaka, kasi baye mingi bayebi bokono yango te. Na tango ya COVID-19, baye bazali komitungisama na emboli pulmonaire eyebani te soki bazali na danger to pe soki basengeli komibatela makasi. Tokutanaki na Dr Mpete po te akoka koyanola na ntina oyo ba mingi bakomitunaka pona boyebi makambo matali bokono ye. Emboli pulmonaire ezali obstacle moko oyo tobengi thrombus to pe kayo to pe libanga oyo esalami na niveau ya makila. Na boye obstacle wana se retrouve na artère pulmonaire. Artère pulmonaire oyo azwaka makila na motema côté ya droite to pe na motema côté oxygène ezalaka te pour kamema na bapumo poumon koka kopesa yango oxygène na kobimisaka gaz tobengi gaz carbonique to CO2. Et siko soki libanga wana ye telemi na niveau ya artère wana to pe ya musisa wana vaisseau wana ekopekisa makila ekoka na koleka na niveau ya poumon po ezala oxygéné to pe bakoka kolongola CO2 po tozwa oxygène. Na boyi na kotelema na yango to pe na kokangama na yango wana nde tobengaka yango embolie pulmonaire. Moto nyonso akoki kobela embolie pulmonaire soki azali exposé na ba facteur oyo munganga kotangaka. Eza na ba facteur oyo ekoki ko occasionner yango. Facteur engi koloba ba circonstance to pe ba makambo ekoki kokoma na nzela na yango ekoki ko occasionner yango. Lokola bato oyo bazalaka lité pendant longtemps. Kozala lité pendant longtemps et conduisaka na ko former bakayo. Bakayo wana soki ekei kotelema na niveau ya artère pulmonaire et ke pekisi makile leka normalement na kotelema na yango tobenga embolie pulmonaire. À part kovanda molai tango molai ezali pe ko voyager na avion na pe po umeli tango molai na kati avion. Ça occasionne aussi ekoki pe ko pesa nzela na embolie pulmonaire koka na kotalisama, c'est-à-dire eza na moyen oyo na nzela na yango mabanga na makila ekoya kosalama. Lisusu pe koki kokoma neti moto asalaki intervention moko boye ba opéraki na nzoto, notamment ba eko opérer na C ya libumu lokola epa ya basi césarienne wana soki pe ba précaution ezwamaki te ekoki pe kosala ki mabanga esalama mabanga wana esalami ekoki pe kokende kotelema na niveau ya vaisseau wana ya poumon pe ekangi nzela na yango nde tobengi embolie. Totunaki pe munganga soki relation ezali nini entre COVID-19 na embolie pulmonaire. Covid na ba complication ezali kosala ezokende pe kosimba ba vaisseau kosimba ezosimba ba vaisseau nde ezosala que ba élément na tobengi plaquette ekokana kokangama na yango nde libanga na tango ekokende kotelema na esika oyo vaisseau azali komema makila po amema yango na ba poumon po akende kolongola CO2 eza gaz ya mabe po az oxygène na kotelema wana nde tobengi embolie. Toyeba ete moto oyo abeli embolie pulmonaire akoki kozongela vi na ye bomemesano kasi na komibatela. Ndenge balobaka oyo ameli akoki sukomela. C'est que oyo abeli na maladie wana akoki pe susu kobela na yango comme balobaka na français qui a biboira. Na yango esengeli komibatela na mambi makoki komema yo na embolie pulmonaire po ete ekoki komema o na kufa. Patricia Basso Akanda pour na VOA Lingala, Kinshasa.